kolanda te ya bango seye bana yango wana kolanda na oyo te nga na ennemi na ete nga na ennemi na bango te bango nde bayina nga pourquoi bayina komona musala o sala na wengi kolanda manga mwana te musala ina sala est-ce que ça reconnu na bénéfice na onani kolanda ete yo petit nga ba plan pa papa tika mama bata papa ma kotanga mama bata papa mati bata papa ma bat mama ba na vie na bango ko finga ba ki ingratitude ya pesa nga cri ya botanga ya bokoma ay bokoma ninga botanga ninga zana para français ah bon ni ko sani para français sani para français sani para français qui parle banango est-ce que yona ex-patron a eu une très bonne relation. C'est lui qui n'est pas avec nous contre nous. C'est pas moi qui ai dit ça. Des internautes, vous me suivez partout dans le monde. Nous sommes bien sûr clebois.com, la chaîne d'actualité et d'information. Ensemble avec Prince Bakali, l'espoir de la presse. Alors, on a bien voulu changer un tout petit peu les concepts de l'émission. Ensemble avec Prince Bakali. Au moins, ces derniers temps, on a préféré inviter au téléma parce qu'il y a au téléma. Et monsieur Zalaga un peu chaude. Ensemble avec cet artiste musicien leader, à la personne d'un coco de l'animation, appelé affectueusement Lobeson Pota. Avec lui, on va en parler concernant la musique, concernant aussi également sa carrière, et puis il a quoi préparé les bisous. Mais au moins, avant d'y arriver là, laisse-moi remercier les patrons de cette grande chaîne YouTube informative, clebois.com, de la nation Tontombana. Merci beaucoup. Et puis, Pichumanga Boss, Lady Herman pour garçon Slim. Merci à toi. Le plus important qui est l'écolta, Raoul Boukambu. Mais c'est les Français. Et puis Mamé Miline Zembatous Pepelon Mbetolo Mamali Kelemba. Comme je l'ai dit tantôt, je suis bel et bien avec Yalo Bébé, à qui je les salue déjà. Bonsoir Coco. Ouais, bonsoir, Prince Bakali. Alors, partout dans le monde, na Cléboa, ça fait un bail. On a un soutien dans l'espace médiatique. C'était dit à quoi? Bon, la personne bonsoir, partout dans le monde. Il y a un sens à tabou, non. Il n'y avait aucun tabou dessus. C'était juste rare. Artiste rare à se discipliner avec non. Stop avec les émissions. Émissions, on a avancé le boulot. Pour donc tout le temps, monsieur Belé. Tout le monde Belé. Vous comprenez? Sur les photos, ça va produire en haut. Moi qui les sama le bakolo batoko le mbakolo bateto le bamer. Tant peut tout le photo là que ça musala. Du monde na kati. Au côté na kati. Au niveau tout ça boulot. Tout un système en kangisa. Malgré tout comiga te mettre au travail. Mais studio peut te pousser en haut et comme des musique donc moi au déjà tout ça organisation na Aurélien Bikogo production avec la collaboration avec Diego Musique. Tout bien ça va plan. Aurélien c'est un Congolais. Ah Brazzavillois. Okay. C'est un Africain Congolais Yangambo. On a producteur na. Producteur na ngati, producteur na biso. Donc soit système de coproduction. Niveau to komi nango, yesko ça là CD na ba DVD. On comprend distributeur Diego Musique. To tebe biloko na ligne, ne ba nso ça là. On sel pe de chaîne YouTube na yo. Ezali banda kala mutu mo akima nango, mais to ça esu mususu. Parlons à présent de cet album qui est trop attendu. Akima yana nga bulango c'est ba million. Ton ami c'est. Ami c'est misa ko sablo abon ta yaka batu. Depuis que depuis que ya mo bani makambo. Ah bo solaka. Très bien, alors Missa n'est pas dans la carte, moi j'étais. Aïe teste pas na. Té aïe teste la répétition, n'enga pas na la répétition na bango. Parlons de cette actualité, album est trop attendu et Lumbe GDG. Bate belé ba benga ba Prince Bakali ba Kenimbouma arme lourd ba Laura Bengo Airbag ba Christivi dit ba moi si a Pembe et puis Gabriel Power de la nationalité belge, Jires Bondo. Ba benga nga ba Prince Bakali GDG zo oumela à quand la sortie officielle? Parce que et oumeli musique qui va discipliner, on ne peut jamais faire la musique trop plus vite, rapide. Au côté studio, après toi mon côté studio, après deux mon côté studio. Ils ont raté.
Nous ne sommes pas pressés. Nous ne sommes pas pressés, mais nous sommes prêts. Il y a quoi affronter Moutounion surtout. Mais vous après au monique idéologie aux moines wenge aux très bien formés. Vieux en norme ma biso na générique ba système ya générique et bimi a beti flashing eta a mon que non papa moi kokoso a même biso na système ya katafumwa lobeso a même biso na nouvelle formule. Tactique ou un système de jeu wana yo mekage mpe ko kota na yango te te ngana ko kota na yango te construction chinoise ils ont identique na construction française na ko kota la construction chinoise te na peso la réponse maman pour réponse à l'ICC réponse à proverbe que non so ba chinois ba otonga ba que non ça ce sont les chinois qui ont construit so ba français ba otonga ba que non ce sont les français qui ont construit donc ngana ko sa makamutene na na sa kunati kuna za institution mo mese vendre dans la kala ba vingtaine d'années Togosala nako Togosala kuna ne monte jamais équipe nationale des Léopard ba avec club et Ali ba DSMP Ali ba Renaissance et Ali par rapport à la musique congolaise et on a vu awa to na vision ne monter to vision ne monter ba vision ne monter Prince Bakali nga na vision na ngai to na vision na biso vision to na ngoza bien et ya pe ma bete ke ne bien. Alors, par rapport à Elumbe GDG pour que nous sauter paramètres, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à Batonios parce qu'il y a Ulimusheni Piatuna Ingayo par rapport à Elumbe GDG et Aza, on a Dijon Mikolo, mais à Ottawa là-bas dans 10 jours à Yakin. Alibola. Alibola Mokonda Dijon. Alibola Kumu ya Dijon. Ah, bah ça la bongo. Dans vieux 243 en Kumu. Alibola Mokonzi à Dijon. Alibola wana nde onangaya maga la ranga trop la ranga makamwa minene ya somo. Ala ranga makamwa minene ya somo ya bien. Et là il makamwa bien pena pour peine intérêt à vie. Mais la comprendre makamwa sur la nzela. Donc base le lumbe GDG ba obina mbonda parce que ngande mbonda. Mukolo mbonda binanenga. Wana na ba cri o ba pesa ga yoto mikolo moi makasi na créativité. Oui, mami na ngala prince ngolo ba prince Bakali. Mami na ngala. Oh parce que limo ina TV ba serano limo mais ba Sankara le ka ki otala ke miso Sankara c'est sans polémique. Tu as les gars sen. Abi bango ne bando peso ba cri prévané ozo bima soute ozo yokana susute. Tali kolanda kete. Kolanda ga ete makamalo ba musana e. Batinda ga finga ga biso. Kolanda na ete. Frère na biso. Na bona na kena batinda ga e. Kolanda na ete. Kolanda ete lelo soki lobeso kufi olela. Kolanda no ete na musana e musana yango wana afin ko finga na ye e ko changer nga lobeso te. Ko finga na ye na ko koma lo wa ete. Ya fingi ta lobinde ke bango ne bando peso ba créer ça peut-être vérité. Kolanda ete ce sont des caricatures. Kolanda ete ya bango seye bana yango wana. Kolanda na ete nga na ngene mina ete. Nga na ngene mina bango te. Bango nde ba inanga. Pourquoi ba ina ko mona musala o sala na wengi. Kolanda manga mwana te musala ina sala ko est-ce que ça reconnu? Na bénéfice na onani. Kolanda ete o petit nga ba plan pa ma papa tika mama bata papa ma. Kotanga mama bata papa mati. O bata papa ma. Bat mo ba va na vie na bango ko finga ba tu ki ingratitude. Ya pesa nga cri. Ya botanga bokum. Bokoma ninga botanga ninga zana. Para français. Ah bon nigo seni. Para français seni. Para français seni. Para français qui parle banango. Ah. Tika to fa na biso ba pesa nga ya matama mafuta papa matika na ba. Suki na yete igo sente abi katafumwa o batutu ba yebi ezala ya lobeso mais abi yende mtapesa yango azongo na Brazzaville mongo. Etali ya pesa mususu kasi. Apesa bango mususu. Papa m'a pépé à son nom, banzembo ayemba pe mususu za pe ayete. Ya banzembo ba komela kai. Ya banzembo ba komela tout. Ya banzembo ba komela kai ayembit. Michael Jackson, aleka ba tu nyoso tu na mukili. Number 1. Tina ba mususu ba kufa ba komela kwa Michael te. Ba no komele banzembo ba pesa ayembi. E ala ngote krito nzembo ne mte sala bino te. E ama kila ya mutna nzoto mutnde sala makambo. Apesa kai mususu. Sur le binengona, ils ont des ingratitudes, ils sont, je ne sais quoi dire. Bana qui ingratitude, moi c'est qu'on appelle en français les ingratitudes notoires. Voilà, papa. Nalobi na bongo, les ingratitudes, nalobi na bongo, yo mo solingi au 5 sangi si. Nazo répondre na bateau lobi na ngai. Moi je m'en fous des.
na ko na caméra botin lobela batuté naza ennemi na ba solo bibongo yoka solo bibongo nzambe apambola ye boucler yango to le caméra mususu. Merci. Merci beaucoup. On a très vite compris par rapport à la relation, par rapport à propos au Sankaratena qui par rapport à l'Obesso qui a fait les bons temps à côté de Weranson aussi également. Mais au moins, question de curiosité avec tout côté en actualité, Moussoussou. Est-ce qu'il y en a ex-patron a une très bonne relation? C'est lui qui n'est pas avec nous contre nous. C'est pas moi qui ai dit ça. Na pesi betina analyse mbokolo ba charge moi ne yala. Na pesi ba mbota so petit na nga pesi sara mbokolo. Pour batebele ba traité étant rancunier matanga ya ba maison mais tout le monde bana ba kenda mo ebele ya moni bo mona na gité ya ADTP sonam encore une fois de plus au monde na pété. Yo ne no bete masola kala bo to bete masona se lumbe lumbe. Te bango ne ba traité étant rancunier problématique aussi également. Nga se ku sa ba so ba kufi. So nga pe na kufi ba na bango te. So ba ki mer na nga kufi ba ya te. C'est normal. Papa, toi tu as un sentiment pour nous sepesa mokili. Vous comprenez? Toi l'ingate toi sepesa mokili. Bat nous pas que ne peut kuna mutape pour bangoazate na so vérité. Il y a qui mascara au Fabrice Aemba. Moi je ne peux jamais venir assister quelqu'un qui muté malangeza wana te. Vous comprenez? Bosso na kena matanga avec mon im. Il faut nous bâtir na caméra na matanga avec mon ibit. Na la rat. Na matanga avec mon ibit. Tu na maître ninja. Tu na batutu balaga. Tu as un héritier. Tuna dali monka mukolo ndeko mukolo ve moni pe à son âme pour tout une question na matanga wana fa batia ngaka caméra bala 100 kilo besoyaki est-ce que na ko sala succès na matanga bat on ne réjouit pas à la disparition d'une personne. La compassion c'est bon, j'ai compati avec la famille, c'est fini ici avec la famille musicale. Ah, il est important. Parlons à présent de la musique. Pas si mon amutema. Mais non seulement ça, papa nangai. Ko finga mon anzani ba finga, mukonda mboka ba finga gae. Yesalani. Non seulement ça, ko finga si la terre. Ko finga se ba finga, on ta ba finga, on nga okutanga a. Na répéter okutinga na 6A. Okutinga 6A, na distribuer ba mise ba mo matransfert ki na bango. Na kota na car na na kepale. Sonale te na benga petna lise mbokolo yela limbondo kuna Sarah Mbokolo Tumba Thompson. Bibi Chabundi Gombo moi si aba Fossette na nenga Stetsuana et puis merci également à toi Gabriel Power de la nationalité belge. Jires Bondo merci à toi de la nation Tonton Banda. Pichu Manga boss Lady Imran Emporio, Marquis Ngangeli merci pour de belles images et puis sans oublier encore une fois de plus Nico Coladjo de Panama les patrons, Nico Coladjo de Panama les patrons. Merci pour tes soutiens d'effectibles. Mamé Miline Zema tous Pepelo Ambeto le Mama Likelema. Alors Coco de l'animation to clôturer na département de musique bah générique et auteur bima yo étant coco de l'animation parce qu'un coco de l'animation yo ndem totikali na charge animation ya mboka parce que mi bengi coco alors bah générique et bima la lecture mais yo comme non coco de l'animation te na coco de l'animation africain parce que na binisa Afrique mobimba binisa mezo binisa te na binisa bona kufi na kufi te yo be wana sala na so émission to sala émission bona kufi te na pe na bimisi biloko te. Non, Missy Biloko, bat barabina na bango. Bon, est-ce que il faut na prouver batu? On est là on a prouvé sous batuté. Et alors comment ça comparaison tout le monde sa émission Lelo. Tu te diminues toi-même celle sans le savoir. Mettre Thierry au tête en Norvège en Andabiso ayebi. On comprend. On est là on a prouvé sous batuté. Alors le président de la République a prouvé à tout ce loni. Il est déjà président les garants de la nation. On comprend. Yo solo comme côté Azali, on est forcé convaincre Mukili. Au sein mais quand on va comme Bisika Azali, a prouvé batunani. Mais apparemment c'est comme si dans le département nous Sengara faut aller au top. Mais les autres travailler quand je dois lancer ce qu'on est beaucoup mon mesure na sikoyo, c'est ça. On comprend. Par rapport à la générique auto bima parce que ba Vicky Melani na Londres ba benga inga bi Prince Bakali ba générique wana eza ndenge ni électrique nango ko sala. Ba beta rande mo innovation été. De cette fois-ci tu comprendre que non oye na système de jeu ya sika. Na système de jeu ya sika te ka style na boka kana ka ona obwaka. Ba kata fumbo wana. Kata wana kute. Wana biloko sele za rapé en ngata. Boba comment komolanga. Trois docteurs batia ba komona noté ya animation. Orchestre ni misa sa boka ki ba koma zo do docteur. Yem talabaki ona nani frère na ngana Igom talabaki. Il va pas écrire. A manqué ne wera. Manqué wera. Boba ba koma komolanga. A déclaré pas wera. Wana ndeko manqué wera. Et bon alba ya ye na ndeni. Ba koma komwa nani.
De toi comprendre. On fait que interpréter comment va comment on est-ce que on a créé son gars pendant 10 ans na wenge et na kombo na ngalobeso ba komaka kombo ya le roi de la forêt na biloko boka na kimongo ba tutu ba ebike ya yo papa otu na ba question je te réponds son sérieux nous soyons des nobles otu na na so vérité que nous sommes ba CD au comment ba komaka générique auteur compositeur Nyama Makanda so alinga déclarer que ne déclarer pas 20 on déclarer pas na ngata yo état désolé yenenga na bongo akosola nenga soli bongo te bon je m'en fous asola na bon etali ya na open impact mo te yo étant auteur compositeur ya œuvre Roland Lango ngam na bimisa yi obimisa nani Igo yo mte bimisa Igo comment na force yo kana orchestre batu yo kana epsa yo na so na yo na comment na force du no mbafa koma na ngo wana orchestre batu mais du na so beleli yo wana nani Godelo Fombo Koko avandi na ba akoy mukolo pa fai na ba kolo ouais sisi ki pwanza ozo comprendre hein ozo comprendre hein zela Bill Clinton a comme un niveau au fou là ben instrumentiste a bimisa kapaya bang bang abeli combo abeli combo tout ça toyoki on comprend ngaito na yaki na ena wenge na beleli bela nani na esi makena musika te na ko ba kakol abima de banda kala bimisa ina Igo sente kata fumbwe ntango ya iwenge ya kina la kata fumbwa te mais alobi na yo o compliqué misora mo bat ba otala o tabat ba otala ba ke non o sali émission journaliste mo tam so ko kané yo te o zo comprendre na so vérité quand nga na zo répondre yo par rapport yo loko ya alobi o zo comprendre na likamya za frère na nga to sola na ye so alobi na bongo mo na teka Italien moko agene ko déclarer pas patron na ye parce que mutakoma kuna ba commençon wana na kombo ya AC auteur compositeur ou ranson ngia auteur on a tracé zo be dokoma nini katan fumbwa transporté total na ba cassette merci katan fumbwa ou ranson so ko ba bongo azo manquer mukolo orchestre ba olingele na C esprit de 12 ba ko lingela kaninga bandika nganinga lobi bongo so mukolo orchestre alandi ba lingi so ba lingele te se mutasente musazati so ka mutasente mo ye ba lingeli ayebi tenenga banyo bablo est-ce que yango nde mutu ya so yango nde nini nga bilance na bwaka ba eza na komwa le roi biso to na studio to komi na suka tozo bimisa biloko bemani mambo bakobina ba len libanais bakoyoka mokile kobina ba bienvenue kus ba Peter de Banza ba ya papi matalatala miroir d'Acosta ba Gilles di Candonoisi les sec ba Christelle Blanchot moi c'est Pembe ya Mundele bakobina o comprendre ba Lubo Star Kalambai ba Merlin Zoumakiala bakobina ba Bokulaka Jise Mosaka batu mokile kobina ba ya Gabi Dubile ya José Ntouma Mukanda batu bakobina ozo comprendre nana tin Olanda tin ya ba bilo ya ba futilité moro ce sont des histoires vaines les gens n'ont pas besoin de ça on comprendre pour une information ba continuer ça maramna bango sala ngana ni lo na ko déclarer na wengeti so na ko déclarer œuvre na wenge c'est que nazo manquer mukolo orchestre vous comprenez pourtant tu as na biloko wana to ya na ngo ba pesa ngo pe nzela na mukolo orchestre na ora na ye sangana lo rezuni ne zui flamme eza musique ya Congo ndenge salama ngana ko ba no batelo lokeo nazo déclarer ba droit na je ne peux jamais le faire pe yango ndemte comme sanga mutambongo ti ndena za bwe na vivra bien pour votre information yana kinika ba sombelinga Jeep na PDG Oscar Bokolomba somba Jeep ba sombelinga Jeep na PDG Oscar Bokolomba et comme ana obengo na bino ya filmer Jeep pour information no susu et na bato pe ba hôtel bisonga pour information pour yo ndemte na makamba ya otumola pour na informer su na pour batanga bana na problème te bato ba hôtel biso bana tina matériel ti wana ba préoccupation na bango pe ba tuna est-ce que l'obeso akindaka ba boîte est-ce que l'obeso akindaka te po bango ba lobela yango ki okinda boîte te yango la bango pe balinga baso ba précision bango mo pe bakenda na bango boîte te kolanda bango te baba trafic bakenda na bango paka juma abuaki bagene na tika na olanda bango te wala baba na biso te bani te bani bango bien te bani na biso olanda no mamba baba ce sont des humoristes des caricatures ils font des caricatures ce sont des caricaturistes, ils font des caricatures. Ce sont des histoires affantillages. Ils font des affantillages. Les gens n'ont pas besoin de ça. Si c'est dans l'autre, on a un orchestre. Et un orchestre,
et puis ça m'a cassé dans d'autres mon caisse mon caisse yango regarde liya kasinda meko yoka ngamona meko ka yoka tcha le moko eza mwa bololo eza pena nde bololo nde eza pona nini mon caisse ça ra bien na nzoto sope ba kisi na hote te ba kisi te dans nzeta nzambe ça ra bien na nzoto traiter nzoto ba rein et traiter ba rein et puis ça peut makasi pe stimulant. Non, il y a pas stimulant. Il y a pas stimulant. Il y a beaucoup. Il y a pas stimulant. Il y a pas stimulant. Il y a pas stimulant. Il y a pas bon maman là tout ebiti. Il y a bon maman tout ebiti. Il y a pas stimulant. Mais la maman va stimuler pour bon maman. Parlons de toi, le besoin potassium de continuer. Beaucoup que ça mon Congo makasi et puis ça quand d'autres bon piquer qui va beaucoup ndu bon d'autres tongo tani d'autres tongo na mono so kitabo. Oui, d'autres ka sikoto d'autres ya la yango na ti. Parlons présent de ton album na yo ki crime reza na katiwana soki matangomba mais matangomba na ngomba. Mama za na ngomba. Mama za na ngomba ndi. Mama za na ngomba. Mama kei na ngomba. Papa mati ngombe za na pema. Soko ki ngomba te o mati ngomba pema kita. Ngombe na pema. Ngomba ngonini? Ngomba mangengenge. Koluka nini? Koluka nkolo. Helongi nkolo. Krikit koluka nkolo. Haka helongi nkolo. Mama za na ngomba. Mama za na ngomba. Mama za na ngomba. Ngomba mangengenge. Ozobanga te biloko wana na ba générique ezoya edindisa yango ya lo bébé parce que tozi la formidable ezoya etalinga te nga boka kri bonga emba nga boka kri bat ba emba batika ba animateur na bango na bango ngona na sa bango de so ba tio mabo na ba animateur na bango to mona mambo ba na temps tchanga bango te na muninga na bango te. Merci beaucoup Tommy pratiquement sur entretien la catégorie montée soit bango ba lekinga soit nga na C et bango ba équipe nationale bon to comparer binote et puis aux leader ban équipe nationale non yo ba anima yo se basé pour na orchestre moto ba pour na ba animateur nyos na ba ipona maison mais formidable ko beta ma solo na ndenge te o critique bango te côté nga azati to beta ma solo to sola bien moni. Quand on parle de maison mère, maison mère, on le roi de la forêt. Surtout le bamabé pour la maison mère, et tout le bamabé pour le roi de la forêt. Et à ma ben, c'est là, c'est un dialogue à pour l'été. On comprend les appels. Soigner le langage. C'est belle monde qui le besoin pour la première fois soigner le langage pour la maison mère. C'est na finganan. Na finganan. Parce que passer tout le yoga il s'encarne pas piroger au baloba pour na yo, c'est-à-dire pas ça va travailler. Kolanda bangote na ebisu, kolanda no bangote. Ya kolanda kana yo bangote ya musana bango bana ba perdi baba perdi ba marambote bana poti na misu perda côté ya we ba perdi pas perdant perdi bana ba poti na misu côté ya we tika kombo ya batu papa zelo za yo mo banotanga kombo wana yo moko soko tanga ngotango na ndenga bien kotenga na za na boye comme prince et na ngote yango ndem te salo prince ba qualité te ndem te sa total émission te émission o batebele batala ka yo kotanga no pe kombo te batebe batala soko tanga comme 20 tanga comme 20 na ndenga bien mais ça na ndenga bien na fingete na bino bat ba finga nga ce sont des perdis nga la finga we raté et éducation na ngati na ko sala ngata bat batala ba Gilles Dikando bat no so batala ngata na bandeko na ngai ba papi matalatala Nikokola je dépanama bako sepela tela bagelo beso okomo lexa mafuta parce que comme manquer le roi de la forêt aux autres zo bunga nzela yo mo sale ça mais sans tant on manquer Sankara oza image valable anan ay loroni tant yo manquer bato ebité ana loroni aza loroni ay loroni yom te sanga aka fingi ngat yom to lobit na ga fingi ta lobi vérité voilà ça fait yelo na sana wingi avant de nga vanda kana zolia ba mbongo fele batunda kana finga batalia ba mbongo fele quelqu'un qui a insulté tout le monde vous trouvez ça normal parce que bana ana parapluie na e okofunde sika monte ba bimisa e to nsuba okanga ete vous comprenez eza ndengwana ti. Merci beaucoup Tommy pratiquement sur entretien na biso mais ane ka ngune bat nyo sotani ka loka bato ba poubelle c'est fini de mona bata poubelle to ki États-Unis ya lobé akena longa ba poubelle États-Unis poani ande mo ka ba longa ba poubelle yo comme c'est tinan non comme c'est non tinan non yo moninga na vai na calme botinga na vai na calme yo mtelinga makamba lobi na nga boye na répondre au moins na éducation na ngai na ko finga ba para sankarate l'éducation na nga na ko finga mama sankarate mama botinga tata sankarate tata na nga so ils sera ba yaya bayani baba yana nga mais yé mon so a déconner na ko toi connaître yé
Le Bélégander, le poubelle des États-Unis. Tandis que mission de service. Et talinga ite sarani. Et sarani. Ba kolo ba poto ba vangana ba poto ba kolo poto. Ba lobela poto on te ka bino so boke poto comme na uti poto. Na uti poto. Et sarani. Ba to ba vanda ku kuna ba lobela ba ngo poto ngote. Mundele kutu ngakuna kitu na uta ba mbandaka na otika mindele ba uti États-Unis France. Azui avion kitika a correspondance mba moko mbanda ko vana mboka kuna na bikoro. Akoma na bemfumba na mokoto na fin fond na bo nani na lolila. Mundele ko vana tina lolila. Ya? Oko sakana. La clôturer là parce que faire l'émission avec cet artiste émissaire, dans ces cas toujours dans ces retrouvailles. Comprenez ça. Merci à toi de la nation Tonton Banamé. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette grande entretien. Message on a fidèles internautes aux qui trop réclamé au se disparaît au bunga kibo. Comprenez que tout le moi français lingala to mélange en à la moi kilo tout le baga français au limo tu avais disparu un tout petit peu mais au moins aux zongeli espace médiatique sur clébois.com bah on a l'exclusivité. Il y a répétition na yo. Moi j'avais bien aimé. Il y a yo des leaders. Tenga leader te. Concept en la ndeni to comprendre à petit. Mais ça le trio Kadima. Kadima. Le trio Kadima. Dire qui du lumuna. Mais ka déjà bandi c'est ba monaka. Matumona vient sur papa sur Pitex. Ah ouais. Oboya qui leadership pourquoi? Trop chargé. Il y a un côté. Et ça qui est l'autre. Là c'est un contrat na caché. Et ce que y a écouté na signé, so écouté poli coréen signé. Les orchestres ça vient mi balé. Les orchestres c'était un groupe. Il y a différence entre orchestre et groupe. Tout le monde qui a vu parce que bien non, on peut pas ça musicien na yo transport. On doit le ba musicien, na pas musicien, na ngana musicien te. Musicien na ya mutute. Mutasa ngelo kona Jean Koubal. Mokotobeta na ba na festival de la rumba Fire. Festival international de la rumba et d'élégance. C'est lui qui m'a dit que non. En tout cas, je suis très ému de te voir aujourd'hui. Tu fais ta carrière toi seul. Musicien Azakaya Moutoute. Maître Sigo Yayo. Pour you notamment na ba maître Flanani ya poli notamment na ba maître. Oh. Baza ba maître ya groupe. Bango reverser pe bango ba mona bango. Baza ba maître ya groupe. Marquis Soro cela pe bango ba mona ba maître na ba sa ya lo bébé. Ba sa na ye. Ba sa toujours à côté. 50 à 50 ça na 0 D. Ba maître na yo. Toi ben la petite nation mouvement Lise Mbokolo ba charge camion munene ya boko ba charge. Boko la bangombe. C'est-à-dire te ana bangomba gaya dona benga na essayer amène moi les viandes. Donc on a ferme na e. Ne on a biloka ko lia. On a ferme na bangombe. Bangombe petende pété. On a ferme na bangombe. Bangombe petit tono monana. Merci beaucoup na clôturer na yo par rapport à entretien lelo, et ça fait plaisir à trop ya mayo. Mais au moins Muswamba otikala kaka muswamba. Nani nde muswamba? Bato nyonso bazo finga batu. Ola oza nani? Ofai na kaka boye. Ozo finga artiste émission ça réussir na vie. O finga leader moko. O fingi to jeune artiste émission moto fingi jeune leader moko yeba ngo bien. Oza muswamba. Oza muswamba na bakse susu ya susu elela. Elela bitanga soit na mnoka mboka. Merci beaucoup na clôturer parce que Marquis Ngangel déjà signalé à Tomi pratiquement dans son émission Nabiso. J'avais reçu pour vous le son potan coco de l'animation appelé autrement au PC Bambote nayo parce que Nico Kola du département Layo, Gabriel Power aussi en Afrique du Sud, na Cape Town azota Layo. Il y a Julien Mbala. Les silencieux de Djobour. Julien Mbala, les silencieux de Djobour. On a participé à l'épisode 243. Willy Moucheni. Marga Kabela Mbongo, ça fait 7 ans. On a évité soit à Mbongo, toi, quoi, on a évité. Patron. Il y a quoi? Tu as net Vicky Mélanie à Londres. Tolobi Kakat. Tolobi Bonandimi qui est via la Namasso. La Namasso, on a bien à l'osa, puis il y a un paquet. Mais oui, bien le monde n'a pas songi bah la moi trop peut-être où les Canadiens si maya William Lobesso bon comme vient au père là moi gentil moi contre ta part la conflictualité comme on a il n'est pas conflictuel là non conflictuel il n'est pas conflictuel là non conflictuel aux gens profiter na ba dédicace non à clôturer parce que Vicky Mbela n'est pas
olingi Vicky Mbelani notre asa mbonge belé alors ba mame milinzemba tous pepé la mbetolo milinzemba na la kanga ba tenya ba danseuse azo yokayo soki mutafinaka soki nani Gloria soki omba potongo ba on ba Gérard mère wana mame milinzemba mama likelimbati motema ya papa tous motema ya vina so tous pepele ya mbetelo kana kata Londres na mona vina nga Adolphe Ngaki le grand Moïse via tika petit na été kana kata London nazo mona e na pesi vina nga big one duna mumbafusi 600 volts na Londres atikela charge te atikela nga charge te ngana na ma ba charge wana ti te wana ba curiosité la nga continuer ba mode no coco de l'animation africaine ngana boka crie zo griffe lamba na mboko tokoza tura te to animateur te ba boka na bango danger animateur abwaki lamba abwaki crie latine lamba nous sommes pas beaucoup en plus na premier meilleur animateur na Congo deux fois na zo deux trophées vous comprenez en plus muto a bien fait vous comprenez nga baloyenge ba nga balobaka moi bato baloba baloyenge na so na bien ka komaka anticonstitutionnellement na baloyenge ba bacha wana mais au moins ngana une dernière question to mi pratiquement sur émission na biso mais au moins question nenge échappé ngai par rapport à Obige non la tête bien faite yo obanda ko mi benga beaucoup plus honorable mais comment ngo elimi moi muke alors une question na zo mi na volé mususu to moni ex patron na yo azo postuler na député non to so la bien ça dans les bien ça polémique viens na yo ngana za journaliste ça polémique au moins viens na yo a postuler na national na provincial au moins na no beaucoup ma déhonorable pas de pas tu n'es pas député mais il a comme député ngai tana soto programmaki honorable bon ça penga monter ki na soto programmaki ezali batu amona ngazaki la locution où j'avais fait les jours où on m'avait primé, j'avais eu le prix en tant que meilleur animateur, c'était l'expression que moi j'avais fait. Et par rapport à l'expression que j'avais fait à ces jours, et les gens qui étaient à la salle, l'assistance qui était là, ils commencent à m'appeler, ah mais tu t'exprimes comme un honorable, tu es honorable, en 2009. En 2009, de la communauté honorable, il y a un honorable animateur parce que bandaki ko banimateur tant que bazaba voyer banimateur batanga te vous comprenez naninga koza makambo ya honorabilité o ya 20 na posilo sanction na ngati ko sanction na ngati yo ezali haute classe oyo ezali pona honorable ya haute classe eza haute classe ko bona bia oh papa o mona wera muke poza congolais on ngana moni muke koma mais non expliquer bien que sanction honorabilité ya ngana ya 20 unité yangi daki na côté musical pour na dresser batala ba no finga batala ba ben poli trop pour na sauver batala ba batala ko batala ce sont les gars qui n'ont pas la tête là c'est vraiment que non to ba to kana mitu vous comprenez c'était ça défi na ngela ibongo makamba vie bonne chance félicitations à Joanae Borango aka toyo kaelo mo borosela biso ezala dijar ba nostalgie na yo o beta na maison mère o sangisa animation na nyos tout et ça la ta générique passé ya pour azana déjà côté Sima et rosa moi blendé c'est une très bonne idée au monde to sangsani o beti bilo no nyos to beta na maison mère o salela en générique c'est important so salango bon aussi là bila salango anthropologie ngaza bilti ngaza lobeso chacun de nous a sa vision exemple bientôt landa P4 eza ya mabete il a sa vision ba américain ba na vision na bango ba piyaka na Afrique ba africain ba na vision na bango ba ke nova na poto ba commencer na poto batangaka ozonga pano tangi ozongi na mboka no yo sala so emisa eza na mboka les américains les français les ba force nyos internationale voilà internationaux ba na posa ba ka copier na Afrique la vision n'est pas identique so na wana dans temps sous crime moko na fungoli yango kena tanda ba crignons na nenga chaîne bona ko sala ngoti la clôture na ba dédicace Raoul Boukambu na nenga France les plus importants azota yo kena boa kena moi trop te Raoul Boukambu aza très mystique Vicky Mbelani Vicky Mbelani ngabe na ba ki Vicky Kankonde Alubo Star ka ebsa Vicky Kankonde mukonza Bill Tornade nazana Vicky Kankonde na boka pe Yanika Enga la pesi pe Yanika Enga mbote ko boka c'est trop faux Yanika Enga la monnaie la plus invisible Alino Sene sénateur scénario mfumu wabile la Alino Sene la commune akini na ebie na pesi Didier Mayamba chef coutumier na kata Irlande na pesi ba mbote ya trop. OK merci bye ciao.
Merci beaucoup. Au prochain numéro avec le même plaisir sur clébois.com, la chaîne d'actualité et d'information. Merci à toi Marquis Ngangeli de la nation Tonton Bandat. Vicky Mbelani, merci à toi. Et puis Herman Amporo, garçon slim. Merci. Pichu Manga Boss Lady parce que nous sommes clébois.com, une chaîne d'actualité et d'information. Comme vous l'avez remarqué, la formule a changé un tout petit peu concernant nos émissions. Mais au moins nous sommes là pour faire du bon boulot. J'avais reçu Lobeson Pota. Il a parlé ce qu'il a bien voulu parler. Mais au moins, retrouvez-moi au prochain numéro avec le même plaisir. Mais je vous laisse en compagnie de suivre l'intégralité de la répétition de l'artiste Michel Lobeson Pota avec tous ses poulains, également avec Yapoli. Merci beaucoup. Au prochain numéro. Au revoir, Marquis Ngangeli. Bye bye.